que azalaka na communicateur kuna azalaka na bango autant ba communicateur. Bon, peut-être qu'on a utilisé mon professionnel. Bon, bateau balobela kuya. Combien on va ça kuya bateau ba vandi et l'on a relié ça te nanda kunzala bana tongo pourquoi que ça bien zate avani na mutana succès yo na koma kolobela ye. OK. Yé moko kaka ayebi ne pe leader te boyeboyte ba kutala te ba solo la te ba kuya. Laninga batwande bati des autres sur le moninga na frère nanga oui donc wane ko longa raté fali famille ezatu famille so moni le longa ina fali makambo e bimaka pona bakuya oyo OK ngala isi bakuya oyo ke bino ninga boye wana bozo me la fali ka be silik afinga ka yena mwasi na ye so bino ça la bino bien dit bayoka la carte photo que na boye pour fala mona te côté la kai donc oyo ba j'ai oyo moni Alexis Mbo me monani oyo bango tout avant ba poto ba obeta bloko ba bongo donc na moni ça la cop biso to obeta bino zongisi parce que bata fali ba comprendre te bio oyo ça ba cop na bango ba sala ba finga na bongo ba mona ke tozo bunde la fali yango ba poto wana parce que yango Alexis Mbo malaka e bimis ko na poisa et ça ba cop na bango. Donc ndenge na babusko bango sko bavandi kabito ba telemeli biso ndenge boye poto bo football longa bo kende afinga ngai bango tout muta finga ngazate bango tout bafinga muta big sa ngazate bango tout bafinga ngai mais ba biso oyo pona le black up na mona pas mona musika na bileki na nga oyo bato baza entourage na yo mabe kokota ngaza na descendant simo kimbamba ngala sola l'air moko na milimo na mona ke bato oyo na raison Manike waza lokola mbinzo akokaoka akei webike avant que essayer oui loko selinga esengbawa na ndenge mabete rigueur ne na côté na plateau moni marché de ba botan loka manike na sango na na télé mafuta mamunoko et comment va bien ya poto na moni manike ako atako mutazala ba côté lola ba zabongote mais na poto do changer na télé bimanga niti manike niti mutu moko tekaka ba nguba na balabala na moni awa kimi amoninga kimi nazo belela e manike akimi donc on a télé ba komba mabonde manika bongia bato mona manike na télévision o kameti mbola na beta pembe manike bokange na makasi bozo sina kin afana kin kake lenga za la kisasa lenga za na ndenga imami ya soze kama mbolo sa bikino liango be koma ka sus asa nini pour le logo pa manike o sakana ngai webi manike penako le femme manike wana ayemza poussanga mo bababia bato soka bavanda et comme bababia wana namoni rasta mamona kalanjili wala mutu ngai asala émission mona papier na kin a chrétien ngai abiko tunenge za wana de pona na finga gete na bika no poza no kwa c'est les unes no que c'est wa mtaliboma wa za pota wa za fou pour ce dans za fou ana kata za boma na bika ke noko na ye pasa na suki bona boye ya moni mabende na beke na kisaki abenga petite camionnette na pesa ke la mona kin ezanga griffe rasta mamona na pesa na bakaleso rasta mamona somo ke lambate bata poto tinda ko rasta mamona c'est le côté rasta pamba na ntini wana ukaka usenga na kin na lesa au poisson olingi dendote na ke no ba fan système au c'est l'émission rasta mamona banga ite rasta mamona fali héritier do manika za mutu te azokisa batama to mususu ebele do muta bongo siko bino bo bisa crédit na to moni na misu na maboyi oye lo pas c'est lokoti oza mutu te ba ku falo bit non bo parce que batongo pesa ke poto maniki de John maniki bona ngai mbola camionnette de sana simo ke bango parce que ngai na plateau na ngai na yambaka c'est les ino finga c'est les ino liboma mais ngai na yebi ba responsabilité na mboka oyo pe c'est des ino ça na cadre professionnel aya carte premier tel kamte azana carte wana moni ngala azana carte ya boutique la chantier comme ça électricien na solo camionnette mbola yebisanga azana carte ya makambo ozoloba est-ce que bakotikela ye responsabilité tout le monde a rassé les ino ils ont reconnu que c'est un électricien professionnel FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité,
par des professionnels avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na banubele lo banda kunati. Omoni tango lekaki kuna na omoni tango katisi. Omoni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. Tina na mboka ko. Yango so mo ezali opesanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pona tika biloko na nga pona confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga nit. Ela nyo zo la sa kokoma poto kutana na nzela na telema kaka yo telema kaka na telema kaka oh non nyoso ya omonanga boyete ngana sana mutu na tindaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée biko papa na lesa bana na musalo papa na musalo muyibi salandi papa Paris 18e arrondissement Malovengi ye Global Express awa assurance libérée papa awa ezande nini awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza mpe na fret maritime bafret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. Na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso ezana oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini ozongi maboko pambati kasi pona tiki yango na Global Express otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazobenga nga bazwi déjà vitesse wapi. Oh papa vous avez pas contact nango te ya agence nango vous avez pas contact nango 25 rue Léon Château Rouge chez Patrick Malovengi et Atakate Global PM Express agence ya fret ya mboka na biso moko qui sale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Tokosamaki. Tokosamaki, une émission qui vous livre les analyses des actualités sur les enjeux de l'ère. Sur ces plateaux, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir celui qu'on appelle les descendants de Simon Kimbangu. Il s'agit bien de Camionnette Mbola au Binonyo Soboebi, à Salaraba analyse, il y a culture, il y a politique. Avec lui, nous allons devoir discuter ou échanger pendant une heure à qui nous disons bonjour Camionnette Mbola. Bonjour. Na sepeli mi ko sala émission na yo. Rigen Bandalungwa toujours bazo le kumu. Donc na ngasi raté lo na baki bon. Na ya kam to bête émission na ngasi oza chaîne na ngala ekuma kala mais oza place na nga o famille basket ba sala ma comme minena donc to beta ngeza penza. Donc na sepeli mingi mais pour to banda lelo biso na pesi matondo na nzambe na ngai na pesi na matondo baso ba na émission donc bo s'abonner awa po awa nde boyoka biloko ko bima awa lelo donc za o sakalate donc awa na pesi ba prêtre o ngai nazo considérer ba na Londres na Tongo funa ba na bango na po émission pesa mfuya nango Camélia Mokonzi Jazz chef du gouvernement Pharaon Castro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Camionnette Mbola par rapport et puis na ndenge oyebiko aussi ce qu'on aurait biso pour la présence nayo et ça libiso vraiment plaisir mais à liboso mwana mboka tolinaki to bandana na lisolo ya mboka nabité soki oyokaki lobby explosion et salemaki na mboka il y a Bukavu après meeting il y a Corneille Nanga
naibité ce que ça la moi commentaire ya ko sala pona mboka en général. Si commentaire penez aller pena. Oui. Parce que baton ba bon ça que le rond bien te penza, ce qui ba fallait ba en place connaître nanga zala ki na batuna penza ko. Na tel avant de en plus ba bete ki meeting après tango exposer salamaki et le mo que ça pembe ne lungi rwandais. Donc nanga a tekeli biso mboka, a tekeli biso parti wana. Mais to kotika été. Au moins tout ça. Nanga zo rêver. Parce que biso tout na minute opena nenga mabete to boité division zalaka na toujours na mboka bata gauche baka droite bazalaka na minute to fozala tout zala batu moko si ma fatigue béton présent na biso mboka parce que mboka ndenge zo kendo na ni salama te na mboka exposer salama ki to monaki mais mboka ti batu bazo parti wana bazu wana pendant 30 ans makamungi zalaka nango mais parti zo mapena ke muta beti pe discours a ti pe gouvernement na ye a ti pe batu na ye c'est chaud donc faut penda tous à la bomoko bato ba kufa ki penda donc mes connaissances ma famille na bango mais toi les ana muto nanga vanda te ka yebi bato sali bongo bona bo ezana muto nanga de la sika balingi nanga te donc bazo ba ika wana po na maninga makasi bana choite OK nengo bobeng so na makasi to tsate mo loko moko wana nanga mutu nanga luka te ka sali meeting wana bon bato ba sali bona bo te za ye bato kufi likola nanga kaka donc ami to président Fachi tozana yo donc ndenge faile to lobana photo za la bomoko face à ennemi donc ndenge penda tozawana tozolanda makambo pena à la lettre tozolanda makambo à la lettre mais ndenge olobi mona mboka likambo yango babongisaki explosion yango bien te ya nolela biso nanu na mwa mokuse banani yango babongisaki explosion wana donc to loba eza ba congolais bango moko ba eza bozo ngo teneti balinga boma ba congolais ba lakisi siko ke bazana bedo mamuna nga osala bazo se plana ngo te parce que tout le monde n'a jamais pas mon conseil ça exposer ça là tout le monde était en France là bani do bloco les araba tanta ozo on était ils ont tanta te ba ma te ba lakisi ka non nanga to za la katia wa to za la posa na yote mais bazana bobangi de ça ba congolais ka non to lakisa nanga ke yo to lingi yote mais so za ma yele te so za ma yele fa comprendre que comment ngam konzi bato na biki na zimboka mais loka bo sala mi place na zandeni il faut me poser ma question parce que facha tambela partout ba premier ministre mambo za la raté donc ba congolais bazo lakisa na minute biso photo za parti ba lakisi ke parti mboko zo nanga faut longwa faut bozonga côté bo bazo mona ba bona ba rwandais baza wana bazo mona donc non de l'eau les salami wana nga pena la sepeli na mtozo ki ma ozo ki indesti ba sala ngo makasi ko sala ngo na sepeli na ye même ba ninga ba kufuma sacrifice za la kaka au moins tu as faut sacrifier le côté à la sacrifice voilà ça dit sacrifice il y a bien nanga comprendre que awa makamboza nenga zo cancellaté awa ka dina minute ba bazala ba sepela ba beta meeting ba lingete donc biso na pona biso et puis suma force moko boye que nanga ebake ba tout total na miso moko ya bien te a aucun décalate donc là la kola muka ce cas zo continuer ba meeting na eboye akwa moni nanga nenga sana so accompagner na minute fa comprendre que même ba Rwandais ba simalanga na banga ba Rwandais mais ba Congolais ba acte ba sali wala ko faut raisonner yé OK na nga bisa mundu kite na nga civilité bloka fo ninga sala minto ninga vandi ba tali mais soki aza mutu rango tu as besoin de tobi ninga ba négociation dialogue tout bona yé mais faut comprendre que non bon nga na minute yo na lingi na zonga nga Congolais indépendant ninga na zali na lingi kende boye na longa na makambo yo to ça wala to yambaye na ninga mabete mais et ça nanga il faut comprendre parce que Fachi tolba qui ont bien tout le monde a qui Fachi ba doit comprendre était avec ba diplomatie buena boye mais après ça meeting moi to sangana oui ba changer de gouvernement ba chapina o pende attaque donc gouvernement attaque les autres makalate donc ils a deux fois té attaque et ça té o ya premier ministre wana ce que Sami doit quoi muta té ya ka premier ministre on a besoin wana té mubali ndé mais premier ministre o azana esika lelo mais isaka président Fatim Mutachaki na esika kasaye bagité ah ouais ba président kasinde buvandi ke ba proposer Zoasta Chabwe ye pour na mito yo soroti moisi izalaki na Congo non ezablo on bazo pesa na mito facha comprendre que ba entourage na ye yo to ba entourage ba continuer so ezatoke na musique na politique ba entourage bazo bombisa bato ba entourage wana bazo pesa bato le mo fani non muto bona boye ye pa ndimi mais ba mercenaire to mona ba mercenaire mindele kuna yete ba tuka kate ba ole ba la na bango wana zo ba mercenaire ba saini ba mercenaire ko tu mundi munguna koti pena bien na bango a koti na miso ba mercenaire donc fatine nga za wana mitoko ba to ba proposer accompagne
sauf que na fatina mito azolo ba bien avec azala ba traître siko ayeba ki mesko buna accompagne ba traître baza na mito ba tbala la pongi mais tous à côté les mapo fati bozo sentir pena que tozo ke ndingo mo ya ko sakalante na goma wana bukavu tout ba ko makisanga nité ba ko kende donc na mito ko tranquille za la pena la bato miteme za ko kita mais tout la ka miso ko la miso Miso likolo a miso mwana mboka camionnette mbola na lopoto balobaka il n'existe pas de mauvais troupes il n'existe que de mauvais chefs na likambo oyo torope sakara charge et pas le président de la République charge pas na yoko OK bon la kazi ngamba chabamo charge na mito charge accompagne charge ya yé oui pour ba makambo te bimi oyo suivez za la quitté oui président c'est trop bon so que c'est le président côté que nous tindenga côté que na boye na boye OK sans vérification aïe que c'est bon sur bateau à tirer pendant le boulot bateau ya zone nommé wana OK ce que je crois je suis venu me comprendre que ah pour moi na bateau ba mona yé na mito zo mona to mona yima beta bela la kiti na moni siko na mito yo bateau na ba la kisi na izali na tindi bangote ba Jean-Pierre Bemba Liaou moni ngatangi et ça le plaisir senti na ba msusu ba fani atangi ngate donc na mito a comprendre bateau ba traître banani bateau ba lingaki banani donc na mito président il faut ça fati au terre ça qui fati ya bateau fati betoté ça na fati président Congo sentiment le kate au pire te au le rambeka boyo président là au descendant yo fati beton mbeka ka bona pour bateau ba na ba traître mitema mabe ba ka mbongo OK ba wa so de la part so ka mbongo yé ba kei ba sali folie oui et salama ke boy no bilo tout oh ba c'est que fati mo ke salama la Congo et si la répéter oui, il fallait quand même 7 ans à pouvoir, ou soit il fallait bandeko ba kufa baboto la goma baboto la bukavu 7 ans mais déjà 5 ans ezalaki mandat na ya 2025 moi mboka camionnette mbola bon 6 ans lokola yo olingi bongo mais yebisa biso il fallait quand même 6 ans il fallait quand même bandeko ebele ba kufa de manière à ce que président alamuka bon quand ningo lobia quand ningo lo solo banako donc nga pena président nga donc azalaki achaki confiance na batu ah ouais mais confiance na achaki amona ki pe déjà ba sinango 100 jours to santaki ndenge kendaki oui to tali makamba nini ya nini yo ba forage to mo ndenge zo kende to mo leso makamba ba covid donc fatia moni ba millions ezo bunga fatia zo mona mais ayeba ki te ke batu wana to ke pe na armée pareil. Oui. Donc l'armée pareil, moi je que pour l'armée et l'autre côté. Donc ce qu'on a mis tout fait ça au bon. Aibeka que côté diplomatie qui mes alliés bamboka tout tranquille. Mais ce qu'on a monté que bateau bazana yé. Non peut faute pour ça président mais tu peux ça 100% pour bon tu peux c'est kaka pour la monter dans longolango te ezaye. Merci. Tina longolango ezate mais sauf que ezana moi maloba moko mi balé o ezolobama président Félix Antoine Tshisekedi na Allemagne aibisi bana mboka problème na biso ezali Rwanda te ezali M23 te problème na biso eza prédécesseur na ngai du coup sortie médiatique ya Kabila na yebi ete o tuko landango Kabila abimi boye na télé a pesi kutu ata 1 minute de silence te na maloba na ou soit ameki ko sala ata moi liloba te na mémoire ya bandeko o bakufi tout d'un coup a saleli biso révélation problème ya mboka eza fati nani azoluba bosolo nzamela ngai Kabila ko to compter tête o sa lobana et ça longwa na ye ako betelo mo menga zana batu bayoka ke batala quand même oui alobelo ko moko eza fati na ndenge makambo mboka so tambola to moni ba faye belé to mona président kota na bokonzi batu ba kufa pembe na ye wana ta ba balekata ba sa to mona ngoti na avion ko te bunga oui mais est-ce que tango wana mamu salama à mon avis à mon avis à comprendre quand les bandits va passer au baptême mon a déjà oui. Mais président dit non c'est rien batune kaka donc bloc o ndeto lo ba monenge Kabila mais lo Kabila sali mabe na moment o a connaître Fati bongote bon il peut na ninga pour Fati pas attendre qui parce que président face ça c'est président biso ninga attendre qui Fati to ka kinga kati déjà to yango OK parce que tangi yeti maramutu wana bato ko façon qui combien Kabila paye au bana déjà na Congo. Merci. So moi to kangia te kingaka tu wana déjà tozuango déjà pour ça pour nanga bazi ya nanga bazuite. Oui. Isuko ya Kabila siko mukonzi ya nanga Kabila nenga lobby. Kingaka te. Président Fati sorti na sala que lobby bien otangi. Ya nanga ba boto le biloko. Bongo ya Kabila. Asala ba centre commercial ba magasin te donc asala ba kamebele kuna.
tu yoke le roteur. C'est ça. Donc là, on se trouve Fatia lobby. En plus, Kabila n'a courage pas lobby. Fatia faut l'accès. En tant que président, faut l'accès que bloc lobby là, ok, n'a prouvé ce que né de lobby zaïe. L'accès on se connaît mboka. Tout le monde a ce que n'a mboka, maintenant que non, Kabila ça boy à comprendre que n'a bon. Yé mon Fatia et pourquoi Kabila lobby, te sentir le mot pe na mboka te. Fatia pas bien. Ya mon a miso ce monde miso ya mon a tout le monde a monté. Tout le monde a que non, les Fatia faut réagir boy. Même que si on a réagi boyé, et ça la peut boyer. Le président, tout le temps, tout le temps, la confiance dans yo. Maintenant que batu tout, et mon confiance est loin, batu rambo malembatable. Maintenant on a le mbatable na boucler tu vois yambo, totika, tout ça la bomoko, tout ça dans le parti. Après, pour président ça comprendre. Moi le président accompagne des moments en retard. Ah ouais. Président accompagne marabutu na mboka wana mena retard, trop bon. Ya on s'en a tête. Donc batu sakani na président. N'a pas le moko. Tous un garçon moko ya quartier avec ça. Là dans le bloc fa image. Garçon na azane chef coutumier à bande douter. Azane kaka quartier. Voilà ba rafia ba l'acte nga loba nga ba chef coutumier azalaka comme les zombies. Azali zombie azala na kabila. Po donc yebna moi na kabila zombie ça ba dégâts. Oui. Mais président Fachi zombie wana bazué na moi moi si mon fifi masuta ba bimisika fifi na ni gouverneur wana yulala ba fifi masuta fifi masuta fifi na wana comme en fait masuta azu zombie na sko ba l'accès que zombie nganga zombie c'est là sko gouverneur na ba kisi pe ka ya lukuta nzambe sko gouverneur wana fifi masuta memi sko zombie et pas ya Fachi un faux chef coutumier renseignement musala monine. Donc, maman les a ébélé par Fachi. Donc, parce qu'on a Fachi dans Batumoko, sans vérification, sans nini, en diminaye, zombie en a 6 000 patas, c'est pas Kabila, c'est pas Fachi, pas lui, Mouta Lokuta. Donc, président dans la Batouana ébélé. Tout le monde qui a parlé dans le Parlement, député Lokuta. Et ça, la maté la monde. Quand on a Congo, donc, vous avez dit que vous avez député, à ce moment-là, vous savez, ti Mboka, on a Fachi. Le côté, ça, on a retard, mais. Tous ensemble, le retour le blanc aussi ma. Tant que maman aussi là, n'enga penda, n'a repassé message. Ponga message dans la passage dans la simate. C'est mon président. Donc ça mena président ngai. Son frère Claude Tshisekedi dit Kalou wana penda li passe à ngai. Donc na rosa la jamais ma benaye mais mboke zamboka. Mboke zamboka. Donc face à l'ennemi, choix exaté, to resolve intérêt, to resolve logo nyoso to tchena mopanzi, to bundelana mboka. Yango linga bolo ba mwana mboka camionnette mboka. Mais ba invité na biso to suka awa par rapport à politique, bobo to kene na culture parce que émission na biso concept nango ezato kosamaki. Kolanda makambu nyoso o ezoleka na Congo, biso ba congolais to moni topé bana mboka bazomona ki bazokosama mais likambo o ya renseignement ba invité nyoso bazoleka na plateau o bazolo bilango est-ce que ça risque était pour na président Fachi kozanga force ou puissance na kati ya renseignement donc na renseignement na biso penda na ninga mabete faiza makasi ato changer ki sous mutu ato changer sous kalata faiza makasi na yebité. Tout le monde a gâté au renseignement, tout le monde a dans le monde entier, tout le monde a marché. Mais il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont caméra très saline, renseignement vérifié. Donc, il y a des gens qui ont besoin de l'Ukuta et comme ça, il y a solo. Donc, il y a des gens qui ont monde là. Fachi n'a pas habité dans minute, n'a pas accompagner bien. Totalement ça là total tout ça c'est on va que nous kuna na bosana ki pendant na femme oya batelanga na bosana ki na pesa ke mbotete na pesi mama na ngai mama bana na ngai Niclette Makanda maman aza na pardon va lukela mako belé grande série den ya Nzambe Jean-Pierre Mongala frère na benga bandal Jean-Pierre Mongala prêtre de prêtre abina mbola on a solo bana ki fo na yo ça fait ce qui ni na zo lobby na moni ba mauvais le internet na CPDT yo za mutu za prêtre mais ba tozo ya pardon ke naka moni mutu na yo afinga donc a pekisinga na finga ka na kendaka ka analyse bien ko finga za souté boza la chance pour ba télémelinga yi ko pona na mindu ki fona bombarder ba towa donc ba télémelinga yi le Jean-Pierre Mongala est commis grand frère na ngabe masumu na Italie il est chef de famille na biso mbongo salate abinanga camionnette ba to tala ka ba yebinga ba wale kinanga ba pekisinga ben sirt ben jire donc fallait na passer message. Merci beaucoup Banamboka succès plateau
Camionnette Mbola Bozolanda Koma Azo a foncé clou par rapport à Makambo Nyonso Ezo le Kanamboka là tozo transité tokota maintenant na masolo o etali culture parce que yé pesa rabiso ba éclairage mingi na makambo o etali culture tolobela bongo Weranson moi na mboka Weranson lelo azo sibir moi ba attaque ebele ici et là toyoki bandeko ebele bazolo ba été ke bango ndenge bazawana bandeko o ba travaillera na part ou soit ba communiquera na compte ya F victime ba ekolo ba boye bango ti ba communiquaka na compte ya F victime bazwaka ba information te na ngambo ya fali yemoko. Mais au moins, Odi le Manzaka, Makambo Nyonso o ya Zoluba, et Utaka, et Payi, ya Weranson. Ya liboso nan okotana Odi le Manzaka, mais kana nuko éclairer lanterne ya banamboka parce que yope, o zalaki na ngambo, ya F victime, mais lelo oyo, toyebi ete, kibondeko ekufarate, mais au moins, moi, bozanon en disgrâce, tolinga yitoyeba, est-ce que Ezaya solo, na ngambo, ya F victime, ba pesa ba information te et pas ba communicateur bango moko toko bengango ba yaka ko inventer ba information na bango. Merci beaucoup ka question pour pesingai. Est-ce que azala kana ba communicateur kuna azala kana bango otangi ba communicateur. Bon, peut-être qu'on a utilisé mon professionnel. Bon, bateau ba lobela kuya. Combien voilà ça ba kuya bateau ba vandi et là on relie ça te nda ko nzala bana tongo ti pourquoi que tu as bien zate avani na mutana succès yo na koma ko lobela e. OK. Yé moko kaka ayebi ne pe leader te boye te ba kutala te ba solo la te ba kuya. Ola ninga bato ande bati des autres so lelo moninga na frère nanga oui. Donc on est au long raté fali famille et ça tout famille so moni le long ngai na fali makambo e bimakaka pona ba kuya oyo. OK. Ngana yisi ba kuya oyo ke bino ndenge boye wana bozo même la fali ka ben silt ba fingaka yena mwasi na ye. So bino ça la bino bien dit ba yoka la car faut que na boye pour fala mona te côté la kai. Donc boye ba je oyo moni Alexis Mbo me monani oyo. Bango tout avant ba poto bango beta bloko ma bongo. Donc na moni ça la cop biso to beta bobino zongisi parce que bata fali ba comprendre que bureau. OK ça ba cop na bango ba sala ba finga la bongo ba mona que tozo bundela fali. Yango ba poto wana. Parce que yango Alexis Mbo malaka e bimisko na pour ça. Et ça ba cop na bango. Donc ndenge na ba bosko bango sko ba vandi kamiti ma telemeli biso ndenge boye poto boye football longa bo kende ba finga ngai bango tout muta finga ngazate bango tout ba finga nga muta bigisa ngazate bango tout ba finga ngai OK na raison que batu wana ba longwa lelo to moni ba lakisko suka na bango penda ke bazaki na bango baza ba kuya ba ku comparer no dile manzaka te la wala makamsuto sola mais bango tout ba ba pas fali wana to mona ki bango ba te bele ba ki poto awa musu ba ki awa tout ça neti manike afinga ka fali a memie poto ki sinjo akuta subela fali ko subela e apango sa zona kalesone ala sa on fali na longi a memie na poto wala na mais ba biso oyo pona le bleka na mona ki pa mona musika na bileki nanga oyo bato baza entourage na yoyo mabeko kota ngaza na descendant Simon Kimbangu ngala sola l'air moko na milimo na mona ke bato oyo na raison manike waza lokola mbinzo akoka akei webi ke avant et c'est fait oui lo moselinga esengwa na ndenge mabete rigueur ne na koti na plateau na moni marché de ba botan lo manike na sango na moni na télé mafuta mamunoko et comment bien ya poto na moni manike ako atako mutazala ba côté lwala baza bongo te mais na poto doit changer na télé bimanga niti manike niti mutu moko te ka ba nguba na balabala na moni awa kimi amoni nga kimi na zo belela e manike akimi donc bon na télé akomba ma bongo de manika bongia batamona manike na télévision o kameti mbola na beta ka pembe manike bokangi na makasi bozo sina kin afana kin kake lenga za la kisasa nenga zawa salite alati lokwa mutu moko auti soki mboka mutu mais o te senga passe na betiko ni na mona na télévision moi change mes zalaka na mona lelo manike ne bo mona na poto na kisasa zaleka bongo bo mona ka ba télé te ba image nenga zawa ni rigena kitoko ba bimisi azani ka zalaka manike na mona lokwa mbwa moko ya kopola na mona devanga wa donc moko avec beaucoup de respect avec beaucoup de respect yo oza descendant Simon Kimbangu yo oza descendant Simon Kimbangu na batika la rappel manike okele na chambre oyo manike ta mbwa ko linga te
ata kutu bati mutali boma na nzela pese manike mutali boma ko loba ko longwa liboma mais asala yo nini ozala na problème omoni awa kimia wati azala na alobi awa kimia osaso émission te pa moninga non omoni mwana wana amipesa kimunene moko ezanga tina eswaka yo namona kasi mwa epoto pani na monisiko ko na pasi siko batomba bazakana ye pembeni bozakana ndenge nini na fali amene manike na poto ala mona ki manikango maniko muta ko tele na misu te pour aloba la télé kuna donc abetaka banini te na ki pasi na mona misu boyko bato yoko ah non botala pe batu te descendant Simon Kimbangu kotala kombo oyo zolata kotala ba propose tenir pona mwana mwasi pona mama ya bana na ebité esika bana na eba Rolanda soki ba ozala na esengo par exemple circonstance oyo okutaneli ye na yango to yebité parce que il se murmure azana ba circonstance moko ya compliqué na tango peut-être à travers circonstances wana bongo yebe mona kaye manika lelaka o mibali ne balanjili babengani eli banda so ça la te balanjili moi sabino moi so alobaka mibali ne o mibali njili mibali nanga moi si mabebo anzuluka te ma abota manzuluka déjà donc namoni obi namoni manike ya mibali yango ole mona vali manika mikumi saka soki R9 soki mbatable R9 wana mwana na zana libabe R9 yo beno zala libabe ya vina yo eloko aboye na munyawa mutu wana manike wana avanda komo nanga zwango lokwa ayaka na komo nanga ko aboka lineti awa ngomsusu akangelonga aboka lineti kameti do manike wana avana ya kosala mo mababia apusanga makasi mwana mwasi oyo siko batongo na muni na miso bosoka manike opesa ke bomona ke ndenge nini neti ngaso na kinga iko tango salaka video oyo salaka ya fait babia oya kozonga na télé pona ko s'excuser mais n'est-ce pas na ba discours oyo zozwa lobby okoya kozonga lisusu na télé po ya ko s'excuser parce que humanisme pour le logo pas maman nike oyo asaka na ngai webi manike pena ko le femme manike wana ayemta pusanga mababia bato sko bavanda leka mababia wana namoni rasta mamona kana njili wala mutu na ngai asala émission mona papi gena kin a chrétien ngai abiku tunenge za wana de pona na finga gete na bika no poza no kwa les unes no que c'est ils ont mtaliboma wa za pota wa za fou pour ceux za fou ana kata ta boma na bika ke no ko na ye pas na suki boy na boye ya moni mabende na beke na chrétien qui abenga petite camionnette na pesa ke la mona kin ezanga griffe rasta mamona na pesa na ba kaleso rasta mamona sombe lambate bato poto batinda ko rasta mamona c'est le côté rasta pamba la ntini wana ukaka senga na kinwa na lesa au poisson olingi dendote na keno ba fan système au c'est l'émission rasta mamona banga ite rasta mamona na memio au sala la émission na njili na longolo na njili na bimisio kando zala no wana salité mais le vanda au critiquer ngake na pesa ki yo la mama roboye yo si ba pesa la bana mulai no wana sombe lambate donc voilà parenthèse yango na moni maman na lobi nini o sala babia bala njili bonabo likolo na yeti likolo manike oyo parce que alinga ko yana tiki munene oyebi ngelo na moni leloko bo pesa manike ki crédit pour la nini crédit na ba Koffi Olomide ba Fally ba Jibé ba héritier moi lo ko polate ngaso moninga ngabana mutambongo ngabana star na musique manike fona tala ba to pemela nga manike te manikete ngamutu olu na fina oza pembe na ngezaka ko dile manzaka CPI moi sikitoko aibi ko loba so talo kelengi na moni manike ko no ki pasi pe vanda bana njili babi na ngai zala calme mi bali na nganjili oyo mwasi donc parenthèse on a manike en plus de ça batu ba santé camionnette voilà information perso et ça vrai c'est grave ça ce sont des graves révélations même na respect à humanisme na zozongela toujours na kibomoto pourquoi ba révélation ya boye donc ba bengani na ndako aya ko kosa bino awate soko muto batu bona boite manike akosa awate balobaka na bino manike soko ye kaka ba plateau kabi ko pesa mutu makasite na plateau ka usani mais Aza aimé lobby cagnotte et salemaki par rapport à la situation Azalaki Nango et tout batoupe
oyo komona na ndenge na continuer koloba ya humanisme batu ba soutenir bazali ndenge ozoloba boye Manick de Dion asa na bana oyo pe bakoli même na ndenge ya respect asala yo nini yo kaka mutu omemaki soi-disant eloko lokola nzoto na plateau olfiniki yango pe obeta fimbu yo kaka ozoko bimisa ba révélation boye Manick a une famille c'est une mère de famille yo awa yo kolonga la chaîne note alors bien azo longo la chaîne mais eza ba propos na ye mais yango te osala ke soki ba propos moko eza gravissime parce que c'est grave oui ba propos aux tenir mais yo bike Manick azoki sabate Manick nga zakana bo kumisa kana azoki sabate belinga ko teloko te Manick azoki sabate belé oza na pasi nde na ba propos ndenga azoki sakabatu Manick azoki sabate belé ba Kofiolomide ba Cindy Fali héritier de Manick azala mutu te azoki sabate na bato mususu ebele donc muta bongo siko bino bo pesa crédit na to monner na misu na ngaboye oyo lo oza eloko te oza mutu te kufa lobiti non bo pisiko bato ba pesa ke portable Manick de Dion Manick bona boy ngai mbola camionnette de sana simo kimbango parce que ngai na plateau na ngai na yambaka selezino kofinga selezino liboma mais ngai na yebi ba responsabilité na mboka oyo pe selezino azana ngo na cadre professionnel ayaka awa premier tel kamte azana carte wana omoni ngana mo se débat to sala ki débat kotikela e chantier comme étant électricien na zone oyo ezali camionnette mbola yebisa ngai vraiment mutu oyo azana carte ya makambo ozoloba est-ce que bakotikela e responsabilité tout le monde a rassé les ino ils ont reconnu que c'est un électricien professionnel les mbatabe tu rambo mozoka makambo na esa l'émission mais ko émission comme ba côté la ngo bato wa maître Dadi Dou l'homme de judo club kamikaze maître Dadi Dou yangai de judo club kamikaze sokawa maître Goliath Bolokov de Zurich j'ai là Port na Suisse kolobi lamba j'ai le zoka mamla sola o moko ta no batu nazo côté la batu te lobi soki na yambi moko na bango awa na plateau na ngai soki ba tenir ba propos moko oyo e ko honorer yote na kozala pe na temps ya ko recadrer bango pona imagine yo c'est ça mon souci alors oui, quand on sexy pour la image, dans la image, bon, comme ça, on voit, on goule, moutou, dans l'image, bon, comme ça, on loot, n'a pas côté, n'a pas l'image, donc, pour aller garder, moninga, sur le bon, pour la superamine. Parce que nous avons l'accent. Comment côté là la baté ba l'accent là ceux qui battent bazoya bazo pesa makam sus tant bazo pesa wala makambote yo makambote yo la miso kaka même miso biso to mona tant bazo ya wana makam sus salamana soko yokuta tika ponga na sol ba o ezali vérité o na sol beza vérité ya on est OK ndenge na za batu bok la Manick mawate azala mibali na yeba na njila lo ba soki zaki bango nde ba aider ba yebi kazane mutu moko kosaka ba bengani ye po mitiaka misapi bosele ba kanyo te bozo aluka musala kota ba plateau elo non sur la plateau lo côté yo lobe lo OK pour bato kala on mambo pour monisco le boy Manick ati komba babia ya on so babia zo landai babia mta obeta it oyita lo ba o mabebe o mta ka komba babia et ça les minga e poto pas héritier babia parce que babia zo landa Manick na minute azo futi saye makambo yo oyo alele ba mbongo tozonga na sujet na biso parce que même question à Manick na abordé en côté ngai na tuni question ya ba communicateur ya F victime est-ce que eza ya solo est-ce que eza ya solo na yoki bien ah bon na yoki lengi sikona na oyela siko batum susiko na yego yati na yemo bimbati na yemo bimbati oui ba computer bato tangilinga wana oui bato wana lelo na côté la leki nanga fali pour na bato yo ba comprendre te sikoyo ngana lo bana tala bato yo na nazo mona musika bato lobi e ba rememelo succès te ba rememelo mbongo te ba rememelo ka mafinga sikoyo ba moto ba keiti j'ai le show à l'élim de mboka wa akenda Manick akei nani oyo ba davo na mo davo ba davo finga Manick aza chouchou ya ba warrior Manick aza chouchou ya ba warrior ne ma kamala ba mote na za italinga chouchou pa ya zo telenga ba général ya zo telenga na ba zo il y a comme ça pardon quand c'est ça dit bakenda usoka nani o susu ba be joka pa kenda
Oh, Sunani, journaliste, vous avez j'ai gâché ce que j'ai gâché ma vie, ce que j'ai mon carrière, ce que carrière nanga. Comment on bana Nati le collé. Bakenda. Bango tourner bakenda kana ko na sepelaka. Na li bango to bakenda so, bango to basila. Na fanatique la bongo. Bon na yo po kenda. Ngaza kana bango te. Ngaza au moins on a ça le mission ako na yaka pona ngamoko. Ngaza vitrine. Na yaka pona bango te ba ko intérêt. Na yaka wa e mona lobeli ba kimbangiste, na lobeli ba na bundi na ba combattant, na bundi na ke na politique. Ngana za bango te na ba makamona lingi. So bango ba lati sange loko moko boye, fali petit frère nanga oui. Yo lati sanga ite ke ndenge na za wa na za liberté. Non nga bango te. Yo uta même le sous na ba biloko aloba na nga pona ba communicateur asuki wapi. Na ba fali siko po yo kapena comprendre. Que yo na succès na yo, bato ba bomba succès na yo, bato pambala pa kuya oyo. Oza succès, oza besoin na bango te. So bato ba cha des so de moko sa ba communicateur. Siko tango te o moko sali biso pasi, petio na mabele on Alexis Weti. Maître Ninja, Alexandre Kinwana. Luka Ozaka tu vas betailler. Si vous boutiques à mon abord, ça peut courage à roloba. Finga héritier ma be awa. Si vous aïe sous na wera, azo critiquer wera. Wera lobarate. Wera tem da tindaki. Wera do ça. Eza concert na ye. Fala betra ba concert. Atanga wera te. Pe fala senga kite balo ba komo na ye. Ake na mo azala makamuna fa na palais. Azo boule ba contrat o ni na sala po. Stade de Marti, a chaque stade de France. Azo parce qu'on a roloba ba tu na nini. Ya ngo so ye ba bima asala nini. Mais bino fala ni te le côté. Bolingo zo bo ta ba problème. Alexis Mbomo yokani obenga udile mansaka bosala monini pona esala bona boy. OK ba sala ngo bango tout. Ti ba poto wana ba beta biloko wana ba yokalaka. Ba yoka to sala boye papa parler to ça to soki eza cop na bango ba le loko mususu te. Ba mona fali to aller bon falite. So Alexis boye pa wera. Ngaza bandalungwa. Moninga vie Jobik John loyenga tikanga bandal. Ba se fondo ba vie okito. Donc ba se belé ba vie fa ke boma. Je souhaite aussi à bien jouer pour saluer Ekinzolanga. Ekinzolanga mannequin extraordinaire mon vieux. Chiboussé Barbosa, Topé Siombote Eddie Mustafa, l'archive des Bandal, la Genève à ma tante. Mon vieux Richard n'a pas su l'issue. Donc, Batiko Sengotima, oui. Bapesanga bandel na maboko. Babi kamet mbola comme yo siko yo mutoza wana, talaka bandal wana. Donc mutako le kate ya kotumbelanga mutabandal. Ya mo le seremo nefe nanga seleo, bata fali batu ba betaka ye, na ka ko fâché pour la seleo. Ouais. Pour regarder ka image ya bandal. Na que seleo amankaka petit amankaka fali wa ngai, mais nga talaka bandalungwa. Ba mona ngoma be komo ko te fele ngata la bandal. Na minute yo muto li banda akoya kokota bandal ta sabuzoba donc ya wana pe ko komoza par ya wera ya bandal donc okoko ya ko toucher wera nson te bino ta pambala batu moko bozani est-ce que wera est-ce fala za na besoin ba tanga komona est-ce que wera il faut tanga ka fali après na nisko batu ya wera ngo ba komi ko ya ba ko so ba leki bazo boya pe ko se justifier boye so leki. Oh non, à boire, fallait au place à boire. Est-ce qu'il faut le bango? Bon, bah, à boire qui était. Point. Si vous avez beaucoup de les gars, la place pour bêta à boire. Vous avez pas fallu. Ma batawera. Et tel il fallait que vous avez fallu que fallait que ma cabote. À ça, la petite à la montée. Ce que vous avez les cas. N'a aucun me coucher à Sankara. Oh, bébé. Hier, pendant des fois, hier, moutou, hier, Sankara. Oui, bien, on a fâché quoi? Bateau, bah, longo déjà pas fallu dans ces pays. Ce que Sankara, les gens n'ont pas côté. Na acha mon photo. N'a l'ingé pas qu'un bango tout. Après au moment où on a zongeli qui n'a tranquillement na ba média na famille zalango mais na média ko na loba ki comme yé apona ki bango okinga polo a télé melanga pona joka pona na vanda ka mkoso afani ba katele joka na ba donc ba tout monde donc ba kuya kaka joka kenda allez na ba plata wa ba fingi ya moni ke awe beba awe zazala makasi moni a kolela te ah bon ah ba lela te ezui awe swaka na be ngona fana ba betelo mon internet mo beti comme ta na fana et swinga awe leka so joka swaki yango akeba lembe joka bunga na ye akenda sko joka kei Sankara lingo kotawa Sankara sko o Sankara zakala bandalungu alisusu ya kama na bandal place non rabolo elongo za bandal sote za bandal wapi quand on sentiment te sano bandalunga adofu ba yana pour kota le côté là tu barate non Sankara muta aina makambo alibike ye muta pesa kombo bo ka fali so Sankara soit sur la ngombo kuna bo Sankara lia pas na victime lia pas fali Sankara pas wera ko Sankara asel pour ni promotion ya wera te ya ngo monisco Lisa non kama Lisa Claudine Kinwa Golf Kizola président d'homme la ligue Lisa oyo ye Claudine
benga maman tout botike mutakala auti Angola c'est bo betaye ako manke albake albake ma Sylvie afinga wera afingi Sylvie Mampata afingi susbana wera mabele solo balingi mo na minga bon molo mo sa fonga afinga mo na fali mabele solo batika e bongo basolo abina fali ba photo na fali ata fala ayini mo alobina ko mo na etali bino tata toi bala tout to mona makamona ba papa na biso nimito papa na ngai ondimité ata selo mabe moi na so bo mola finga mo na fali kama bele solo moi na liza wana afingi bana wera mabele solo ok Sylvie wana moi na solo bana ko liza nani Mampata Sylvie ba biso to kolina ba pasi mais yete moi na mutambongo la muka tongo ayebiti amiliki ayebisi ayiba boudin biso e mo vali na kino tete nzika no libita benayo to kola kaka do na sa donc la mobulu mais yo fando o manquer Sylvie Mampata Lisa pozo epsaye soki odile manzaka zongi susu kanga Lisa botika libelete pa fali pe fali makamwa se plan ngote bon manquer wera fali wera lo barete wera tindi nani pour Sankara ce que l'on va réponse Sankara sur le point nini Sankara pour Sankara ninga sana ye mutunde ayaka na buso bala yem na buso bala déjà makamwana ayebisa ki wera ba kanani pour Sankara li pas fali Sankara ninga zo ramo ba fali ba kanga ba photo Sankara akritika wera pas fali ndenge yo oza frère Sankara akritika wera pas fali donc ninga zana pour Sankara fali wera si la zoni pas wera pour wera passer tout so kamoni fali skoyo azana na miel na mafuta akoma soki anniversaire ne fali c'est la vidéo asenga wera vidéo te asenga wera vidéo fali do so ka vidéo na zo pensa partout de Sankara même en bakakola ozo yinda kakola ba finga kakola Sankara na makambo ozo loba c'est comme si pour lier l'utile à l'agréable parce que bandeko ozo benga ndenge ozo lobela wana bango balobai que fali azo représenter beaucoup lelo na Congo que we ransom donc Sankara azo prouver yango yoka azo prouver yango ko siko ça mabete mais Sankara azo prouver yango te pour ça le cas c'est mususu et ça ba gola ba prouver ça ba sécurité pas prouver et machabon te Sankara ni ngazana akoma ka somoni ami d'en face na ye yo to kina bandal Sankara photo na fali elonga Sankara yo zana fali na batambola na mwasi nini na nzela nini na classe nini Sankara mutu mo beta ba shit na ye mutu mo ko dofa alota ba mbongo na nzela mais Sankara be muta chik ma odi o azo samto dile na tela azo fingo dile oli na kakol mo sombali mama lukutana Sankara parce que odile ninga tant c'est même 7 ans odile nga odile mata bongo Sankara banda de ba polomi ba inda kala donc Sankara mito ngo dile komi boye ba kosi ke bona kakol bazo kungali sango Sankara nazale o alera ba dendo puis Roger ayep sangati oh non odile na kakol ba ensemble puis Roger ouais bito alera ba dendo ali bumne wana ouais poto kimi ngulu wana ya sanga bongo OK mama le kuta tu as les va porter parole na kanda kaka kanda odile manzaka ye Sankara mutu bata fali wana Sankara za simana bango yango Sankara nga zo benga ba kuta fali yo limoya Sankara so ngo kuta na nzela na ngai te tika fali botika fali nga ngapela za fali te na lingi muta ya sutele bango so ba okende batika soki toi on so bomaki moi sinali dor wana oka aliaki moi sinali alido peut la pembe bala pembe ne paye bala so la métis so nini alia moi sinaye wana baliki na yo si alia nazo ba en vérité il est nga ba yo déranger ba pas falide famille ya mwasi wana bazolanda yo ozo charger leki na yo na télé ba porter ba lukaye ba lukela nga musique ba porter plainte alido alia moi sinaye on dit bon so tika falite ko ba no yo kamakambo ba longwa ba so ki visa okende musu mofani ka sko ba fani ala bazo dimne wera balido wala poni ngala c'est presque bango balingi nini siko fali na manka wera te so bino sko ninga sko ba fona ke fali ça mtema fali otini ba petit wana fali pexa petit wana fala sola la bango te fala tala la bango te amona même la kota tata la ba YouTube la tala te yaluka mbo wera pareil siko ba to so ile siko Mampata et komele na bana tala bana siko ba komba fini papa ba fini maman biso ba bele solo yo Lisa Alexis Weti maître ninja Claudine Kinwa golf bansu baza la potoa bo ki pa Alexis Weti wala pe na oui petit mo aza petit mo wesi mo singa so Alexis Weti a aussi la nae trésor onema bo le nga batu Lisa o ninga tala après Lisa wana azawana ba sala be mission na finga pata na sido mo kuna pas ça la mission na ba bimara ba sala po ba pexina ba bêtise bo ta musika yana marché ba mo pas ça la sido wana ba bimara na wana wana wapi boy ne mission ça la journaliste on a ni petit dans on entend combo abimana Lisa oh ça besoin Lisa nani abimeleka na bakiti wana MS abimana Lisa
petit sous cofax sous abimana lisaka wana o ça ne va ça émission so ba y déjeuner na bango y souper na bango y midi na bango ba lena petit mission nous allons bomba bango manika zo le déjà j'ai l'histoire déjà wa mona bungi j'ai l'histoire ba pese régie lobby awa o eza poto lisa petit koloka prom pardon otambola te awa o comme otambola te awa petit o sika otangola basaka yo na ngola kono so na zemi na oki na okota te mais lisa yo ko manquer wera na ndenge nini on les a ko manquer wera te le peut manquer jibe donc bino usawa jibe robeta concert awa aoyawa boya ko yela sous jibe na oyela bino ya on a bike sankaraboma moto no zo pelisa kuna na bato zo kana bango kuna donc sila na bango po awa ngaso linga bato ba longwa yo ngo ya pa ya awa mususu pas ali acha mo photo batako ba se bele mutu moko acha mo voto wana obi ke acha mo voto wana na papa mali za obimani na sima yokanga na so muni acha mo voto papa wemba azala obimani na sima acha azozo ape audace o diminuer weranson wa acha ke musika makasi wera ku dinga zawana donc azo contredire on a tali acha boyko émission à 1h il y a 40 minutes nega wera comment muta mabe bon acho belaka yusu oka na plateau osani ba bilamba luka nebite bo ne oka osani ma oka osani acha tata mukolo wa koko wa yokomi wa yo na ki mukolo ako mukumbi fali bon a plus a lobby ke akiti na via wera botama na ki na bandu abotama na ki kutite abotama na mboka ni atangi acha abotama na mboka ni comme mboka ni wera botama fona tanga comment po acha e bien abotama na mudiabi donc obimsi na wera mu kieli susu donc abotama na ki kutite mais na ba mboko mike acha mo photo et acha mo photo alobi solo mo pour la commune pour la santé acha lobi pardon oyaki mobimba vraiment na yela ki acha mo photo alobi ke bato ya na concert a wera baza ba crier do ba crier moka ba yaki wana ba nostalgie wera donc so ameko beta concert mususu a rozane batute azonga na ki sasa asala disque azwa wana sko abonso orchestre na ye azwa mabiala azwa Bill Clinton donc azwa suna tangi ba sele donc bazonga na orchestre do wengene za wana ko pona yo zonga eloko te acha mo photo acha mukolo moko buzoba mukolo moko tente moko boye mutu moko tambola lokola mwasi si me beba kibesa bimana mwasi na ndaku jiba blokaye acha oyo ko sola wera acha mo fona na acha lobi nini koyeba miziki na kolinga miziki eza bakami bale bango balingi miziki bayebi miziki te iye ayebi miziki acha yo fana ba musicien acha yo fana biso fana ba musicien boye to bana ba pepe kale ba tabule ba madiri yo fana ba musicien nini acha obi soki papa bayebi mabe na ko corriger wera za roi le ngate ba corriger ma mabe soit c'est dit acha banga wera obeke wera za roi banga wera acha mo photo zo seka wera trop sora betina na Côte d'Ivoire ala conseil na Côte d'Ivoire sora beta cha bachango batu bacha bachango fele batu bakotate acha 40 personnes acha mo photo o meli nini acha yoko mi warrior ani biloko bo salo fala linga ngote su falinga za wana zo fana me bat na samte ma fala ko benga bangote pour ça biloko bona wera vena nga wera na sali wera kasunga na tinda bino boti kablo bo sala wana eza bien te Lisa petit na poto akeba ba otala yo bato zo bimano wana so vandi kuna pa MS kuna ba kofax bazo beto bloko na ba kiti kuna ba cha mo photo MS mo da ko so bilang akomo so nguba na ye akomo so misili ça faut ça le monsieur beti ona biloko donc keba na wera keba na Massive Mpata na pesi papa yenga mbote papa yenga na biso donc mbote kuna pa weranson donc keba yango ba ki Japon ba pichu kimfaya bosa balade Montana ba bosa wapi muto fo aliama Claudie Kinwa maman présidente ka pemela wero za mabanga Kinwa Claudie Kinwa incitation à la haine incitation à la haine hein Lisa wana bon tike be poani Lisa yo na zotamula Lisa ye awa ay karaté petit c'est incitation à la haine mwana mboka camionnette ay karaté même makambo oyo zo sala fali pour pape alingi yango te parce que yo pe ozwaki ba problème juste après émission moko lobaki olaki simbongo jazz ozana posa jazz kavulu ozana posa jazz kavulu et après et ya kosala pe yo pe ozalaki lisusu malamu te na ngambo ya F victime makambo pe ozosala fali pour pape leki na yo alingi yango te est-ce que on dimi ke we ranson pe akolinga makambo ozosala merci hein
Et vous savez, monsieur, ma belle, n'est que tu l'as tout bataille d'épaisse. Hein? Bon, Nico, vous l'avez fait ça bien, autant qu'il fallait en anglais. Il fallait tata. Mais ça n'a pas fallu. Ça l'a bien quoi? Oh, mais ça fallait le bosso dans la ligne. Ça n'a bien. On s'appelle la courage. Donc, il y a un plateau dans la pour insulter. Et puis, il y a un plateau dans la pour donc, il y a un plateau dans la pour insulter. Il y a un plateau qui donc, il y a un soutenir Fati, il y a un problème avec Kotiaï des fesses. La personne maître Kobetox, maître grand maître Kobetox, 130 kilos, Kobe la chako mutema, batu barolia mawa. La personne fait la Béché Bilaou, faut pas la maman d'elle Chikeva, na PC Bambote Bele, na PC Alembola. Lycée Bokana Bambote Bele, Philippe Mampouya, na Jonas Kijabron, ambassadeur. Nabia, retiré na moté oyo pe na zopesa yo na zopesa yo pe respect moko eza retiré côté ekoti na ngai esali yo nini idps eza parti oyo zokumisa na plateau na ngai na koka kolekisa eloko te na osepela o retiré. OK, na retiré. Merci beaucoup. Na retiré koti wana o la tech pour ça l'émission na maniqué na retiré koti yango. Donc c'est un peu ça. Au moni phase le biwana vous voyez, émission à la Zosala. Na lubi ba propos. Papa, na ye awana ba propos. Fali na nanga. So na nanga yoka. Bon on kota fina ndeni. Obi leki nanga. Parce que leki nanga dominer makamno sanga lobi na makamno. Ngana ye pona ye. Abotika fala na kalma yo bamba nga ye. Fali akolo bala bata bureau na ye. Moni bata bureau na ye na ba kuya wana. Ah so na ye na so ba makambu. So pe na li deke. So le kameza bien. Nga fali ngai omoni okizawana ngai esala nga pasi tala bato balobela fali o tanga kana bakuya avec intérêt mba ko sisa sala kinse momoko ati balobela ngote po balobela ngote po bato otala bango ni YouTube na bango te bango po bango fu ba bote le momoko tinda epupa to sala kuna ma député balobela je parce que bino bozala bolinga ka fali ba comme donc boza pona fali mais faut faire na minito yo tina donc bo voter ba sala ngote baza ngo bakuya ba na fali pa sala miel o bazana miel atina za nini elorote mako 6 elorote siko bango fali ka bakanga ba diemeli fali siko ye fali ne bato zo muke comme akipanete comme batne ba mona ba ebsaka ye ba ebake mutanso zo linga mingi faut que tout ça l'équipe mora bien pour bateau lobby mabe ko sala tango ko sala mabe makasi bon c'est que Yoruba kende moni bato tout wana ba on fika ngai to bato tout ni ba kenda azongelo quand même na mutu azongelo bato tout ba kenda nga na sepelaka otika lopete bisika wazali tango rolandango te na lobelo ba on so ba kenda na sepela ouais moni ngai tango na mkola nga fane na ngamona fani ke ilo monga la fali bona lobi en internet bato so benga ngai o ba linga fali to sa be mission na bango poto to na lobani na kitike fali na finga fali pour na joindre c'est mon petit alingine abike ngala tika bato na ye o ba fingela ke o wazakana ye wana o ba fingela ke batu o ba mankela ke batu na tikela bango parce que siko to suki apena batongo bazo kendeti yana bike bato ba tikali mi o bokeba o si ba longena bato ba kei boke man ka mo telenga na wati lokwa mpuku moko manika bokeba non solution est ça déjà rezo maman na mboka OK ba la manike ozo ko de bo pani wa manike o mbala manike pour ce bon délai pas que ce bon délai il faut savoir mon gars mutu boye mais bien boye au moins maniquer là peut mon que et bouger là ça pantalon donc tout cela au moins blom sur le bas et de solo li acha mon photo na lingité to yeba no bien mais OK mabe oyoka banda lunga bo toucher ngote et tout la wera tout wera moni wera mutu le so mona ni suji to mona ko internet mo jiba betelo mo boy je vais ko para ça blo wera lo bagelo ko mokote wera rien zakar nga a subela wera tsona sake bo monango wera valane do wera do suko bo mona bato mo finga wera botika wera te bokena mampata c'est ça bokena bana ya wera na mbala moko c'est ça mutaf donc a plus ndenge pesa makamo muta fingi wera zate kaka kama libanga la boke te kaka wane za na mutina ba fingi we ba fingi falite ataku do bino boke ataku ba fene oseka ba boke bona boy mais esa mo grave te so bango ba jongle to comme na to actualité to die me la place oyo to ça wera bundaka wera za maître petit Alexis wera bundaka wera ça sportif na otanga mingi te mais ozo luka Alexis na oyo wana wa bomaki mwasi na ye alidor bio mutikali mbali wana bo sala ba dio na bino bo dimbo kitika wera bo vanda bo keba wera za omsu kofax wa petit na bandal petit bot batela maloba
soit que c'est encore bimana lisa ne sala yo bon va na lisa ozo que wera za la de album depuis sala depuis wera bimara la de album mais ça léoni bon ça ni anze moté face à ni na 20 ko fax parce que la moté de petit dans beaucoup de la bandel boye pas balié yo o ba la bandel ba mena sakyo pour wera za bandel chaka motema pas wera bimisi bane belé quand même wera faut respect ça wera boti bana et belé que ok c'est mon apporte ça la moi ça et na ça na ebi tout tangani to to kena ba loambo to kena ba FIFA té c'est ça pour la FIFA to to la redi c'est ça wera bimisi bane belé mais bino bon vanda boy bo so la wera boy pour critiquer wera na sentiment pe bo finga wera na kofax na kati petit hein petit ba so na Maroc e poto c'est pas là Lukafi un petit na Maroc no lia ka ten sala petit na bandal na fingi na zo lo baka mo mke pour ça la kota bandalungwa un petit yo vanda o ya rudi o yo so la wera pelizabi non lis bo ba so o yela wera na ko yela ye aza ma falite aza makam na ngai wera za camarade na nga to tine musika bokia bino moni wera comme na 600 ans na baka ngali wera makolo. Donc c'est pas ça bokeba bakuya boko ça fallait makambo to fallait ngaza fanda pourquoi bateau biloko mais ako so na bangote pour ayebi bangote bon ça bateau loko te pas d'ailleurs mais so mutu moko ya bio so mutu kan entourage na salia makambo mutu mo fallait me ko sala alors le bo wera boy bon mo ne fallait pour réagir. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, camionnette Mbola descendant, Yassimo Kimbangu, Tozope Sabongo Mbote na centralisation de Paris, centralisation de Paris, Topesio Bambote Belé, Prince Diki, bourgeois crédible, garçon aérien Bambote Nayo, Tobosanité Joël, la beauté numérique depuis Lide, restaurant La Katangaise, Topesi Bino Bambote Joël, beauté numérique, la motivatrice, sans oublier Joël Kanda Luxe, les luxe à un an, depuis Londres, et Yépe Tobenga Kebongo, grâce Ntimba na Londres, Topesi Ovoma Bambote Ebele, Yabiso Moko, Daditi au siège de Sinkin, Bambote Belé, Cosmos Matonti, Bambote Nayo, camionnette Mbola. Oui. Topé Mamoukié, na l'homme de Paris. Héritier Watanabe a aussi déjà visité salle. Na évité ceux qui osent un commentaire par rapport à l'événement, il y a Héritier Watanabe. Non, si dans le bango goga motola tembe, Héritier ta la batuta, a yebi ke na minute yo na osala boye. Donc ça la visite qu'on peut na yebi ke mndule na yewana et si to monyo déjà na biso to mona musika. Donc ils ala plein nega ils ala. Mais là aussi dans le pas batu, il faut ce que to tcha, ils ce que boluka ba salité salwana et bimi boemité bo tia ce que za longa ndule ka zongi c'est zongi na poto na robeta la ngapela elesawa na robeta la ngapela nini bandule zongi bo fana teke lem susu po komika o mona beta sala mukia mona bete ba beta sala simbi te tondite to tika biloko wana ba congolais to tika biloko wana mutu sala ngabeta na ye robi na beta ndule o so beta ndule na poto robina azu ba tuté bo critiquer bina filé ba fabrigas makamwana bo tika mo za suna tina mokote ndenge ndule bandi bo wera de la forêt ngiama mukonza banyama sa telemi na poto batu tunde zawa to sala iloko moko jiba kuya boza pe jibe soki jiba ye abeti azui non biloko to tika yango wata héritier wata ngi na bana héritier toujours za oyo nzamba tinda na musique akende musika parce que héritier aboni bitu mama ka sebele ba combat très grave to orchestre n'est pas panza que orchestre to moni na télé héritier ba vidéo donc héritier a moni makamande na ndenge héritier wata wana. Vous m'avez calme, nzamba zo tombolé toujours. Ça veut dire que héritier, les lotés. Vous avez senti que héritier lobi que wato kaka, wato nenga zawalu que azamutu, azana succès la nzete, azana nzoto makamula nzoto. L'autant vandi, wato azana makamula nzoto. Bo fana teke bo vandi wato beto, azana makamu. Héritier azamoto na tembe. Na ye place na ye, na se loko et puis saliboye, lobi na oye saliboye. Donc héritier ko tika ke lokoté. Donc wata pour ngai vient yo donc nazano ensemble na pesi numéro kakol biloko solo ba mama na kakol ba kitira kakol ninga na wenge yemta bomaka wenge kakol bato o kakol ninga zawana aza pili asimbi wenge wera zawana ya zawana biloko to balbona on likuta vous on conseiller makame belé bedo kakol ninga zawana zo passer message awa on a petit nanga tongo kakol ya tongo petit nanga penza ya mutema kakol donc
yo mo ebika oyebi oloba na telo le kaka biloko wana ezoleka leka ozoyeba bango bazobota makambo ya lokuta kaka ndenge ozala ngiama bozala baprogramme ebele bwana basala ebele comme acha mon photo yo nde nzambe obiso wera tim libaya bato baoya te nostalgie nde bakirien baaki acha na komodir yo ozala na maladi na nzoto sako wana otambola na batala yango eza na bakisi otala na bakisi sako wana otambola god wana eza fierté bakisi na kati mokolo moko boye nzoto ekoma elembi diseko bakoko akala nzoto elembi nyonso tu elemba na nzoto tu nyonso to elemba yango nyenge to kolo histoire petit frère Niakos nyenge alobaki na tieko na place na yo acha mon photo maintenant otanga na osolola bon mutu ayo kotouche susu wera ko bino bobike so odile manzaka CPI mwati nzambe o aleki bino na koloba na nyonso odile ko na mona ba fille o ba ebi koloba loko odile basate mona na so na ebi ko ta bimeli to odile manzaka kandenga loba est-ce que tu es bien des fois on te bomanga na bimis donc ça odile ça fin bato mikemke ba kosa biswa ba ina makela pa pa mandi bato ba boloba ba kisi njora ba jeli show ba manike ba ina busalité ba loba bien ba na loba te odile pena ko poser afinga raté mazo expliquer zo leka ozo bimi a otiangola o azana na solangola ya kiangola zia wa liza oyo alinga bana makamso akufa lobi odile manzaka CPI obundi na yango wera penser no odile pena promotion a saleli yo depuis ba musique po wa na succès wera makasi promotion aux alatés pour wera na succès wala singa promotion te mais siko ninge musique comme il faut promotion o odile sali wera penser no odile wana makasi ata bato ebeto masolo odile wera odile a sans karaté aza wa ba dendo kimia ote ba pirojeté mais petit wa tika na kinyo pe tala makamna ye o meme na poto pardon o na jania wa na olo bana papier le presse o meme na poto bongo jani bongo ntaba janio ba mina poto awa o azo sambusa wo na ba télévision atena ki mfitete ba meme ki wa kolika ka ya poto ko aya ni poto tambula aya ko na poto aza pour ma santé ajana ko mi abe ngana za ke invité fone ba nzemo ajana wa nzemo na fone nini Adjani, quand on a un coup sur le podium, pas personne ne sait mon bimba. Si on va bêter dans la salle, soit on sait mon Adjani, on sait mon bimba, on va bêter Adjani dans la salle, conseil de bébé. Adjani, on va de solo la paix, négocier, viser, aboyer visa. Batoni, baboyer visa, fala même bata visa, au bout de sous, bata visa kaka. Adjani, boy, abidé zawa, soit qui potote, na mars. Adjani, on camera, n'ambassade la France, baobé, en été, nelongiwana. Adjana mbongo esa jana loko pas visa a opesa nini e loko za la honte visa bata mbongo bazo potote ko saka na wera boko wera adjana me make po ani pena jani même public ba ebiete a se précis batuté nema abtune manze monini bazo a senga pe batu vo ezate amela ki donc yo diamba na whisky ta sonyo sali adjani oso mo manke wera adjani na ko kango na kingo yo comment on a mis la poto Adjani on longa la poto kala tala Ronaldinho ko ta fuka maki wana fali même ta Ronaldinho ko afuka maki ba me poto azolela so ki poto afika wera te pas tout jana ni to ba ki benfitete ba ki bato wera me ba ki kaka pour la seconde benfitete bo imani na pas on va nous manupe nzembo kasi bato ba bimi na salle et ça la pas du Adjani bo na salle Adjani ke bozo na plateau ko sa Adjani yo wera se peli sur la poto ou appelle na mars bon zonga kini kasi na mars ba boto passeport ça passeport zo visa en total so za mobile olé là bobo tu passeport ko bobo tu passeport bo lukaye bobo to le yango Adjani za bobo tu passeport moi mboka camionette mbola là je saute à pieds joints sur l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à celle qu'on appelle Jocelyne Eyamo, Jocelyne Eyamo, heureux anniversaire à toi. Tobo Sanité Nico Hitler 007, Bambo Tenayo, Thierry Kassa 206 depuis Switzerland, Esprit de vie, Topé Siopé, Bambo Tenayo, Bissika Ozali Dodo, Mirador, Porte des Mélins. Malgré Baobenga Bongo Bisope Toebi Masolo Anandenge Zalaga champion 10 fois na maître na biso moko camionnette mbola tokomi vraiment na suka mais lokola to solo li wenge le 7 juin Ferrigola na ING Arena na Belgique commentaire ya soka côté to kabona pour ya misa ba date mon date bo asir bino bo seke batata lukuta bo miseke affiche lukuta moko ka bino bata poto ezango yete oye oya solo solo donc ferré penza bagolwa bazakala nzala nao batu na yo sala batu na yo amisa mboka ayembaka bien ayibi musala donc wera na bana
bongo suna tangi boné di bateau suna zonge la bango mais c'est toleki déjà bateau na neta zonge la bango na ta bango susu non oui tu vois non la télé est pour donc dans la télé et ça la vraiment petite donc nèg ça pena faire rigola penza nèg tolbaka toujours à tous en succès mais promotion ya makasi faire bimaka pena na loyelo na bango bimaka la télévision faire rigola bimaka ko vanda na ndako ningo vandi wana ka so bino bimaka kestera sila kala makambo bandako hein bimaka penza bimaka donc batu donc faire ça ne faire ko et le rôle ba te ah ouais donc ako cartonner na yinga zalaka donc ouais omoni ba misa ouais ba za béni ah ouais ba on ba bebi saka ba on ba saka na bénédiction ya de la forêt ya Zamba ya omoni ba misa ouais na bi toujours bolinga ouais ata mabeza parce que mabetu oyo ouais sala bongo zalaka te muta sala muta comme ça bango na ouais bongo ezala ouais te saka muta finga beritier muta finga ba ferré azola bongo na ba sala ba fabricas wa ya ki boy couper ye muta bebi sa bango to misa to ba koma na en ya ouais mais ouais ba tout et kaka o comme kimalelo accompagne biswa bongo ceux qui 12 o balobela na wenge existera 12 existera te ezala na ngote ezala nga maloba alobaka sala mo synthèse ya suka to kabona na yo mwana mboka camionnette mbola opesi pe ba merci na ba o balandi yo na nzela ya émission na biso to ko ça na pesi nanu kolo histoire nyenge ton Nelly Monduka petite sœur propre dessin animé Stani Chamba Chalet Chamba Bandalunga Gilles Emporio mkonja Suisse Gilles Dikando wana bofwe nanga Gilles Dikando Leka Denis Salon Franck Mbambi na Greni Docteur Jean-Claude Aigle na Mikao au moins ma mtolobi toi ba toi au moins leçon quoi petit dans la Des Montana il faut abete la ba tumsusu donc Ginkoi bozo kama wa faut tala photo Bandalunga na ba famille donc nengeza wapenda ndeto sala émission na CP l'émission ya makasi mama mboka penda to tala mboka ndengezo kende donc wana faut fongola miso makasi totika munguna te même to mona mamuto bimsa musique awa eza moment ngote to beta biloko to tala mboka mais comme to senga pe makambo eza pe na place to ala choix te to box sango il faut to ya yango le moto yeto le belango no senga kaka kimezala boti kabilo rozolo na internet vous allez voir ça la té faut botaka eloko moko pour moninga wana yo ke sengote mutako lo internet ka zo ba bien internet eza odile manzaka CPI to bazo na internet wana elo ba lo bezo ye banate bozo luka nini bozo kende wapi ezo bate boko ba TikTok boko ba traîner ba TikTok wala bo voilà nokuna botika ba plateau peta na CP l'émission de to betiango pe fona pesa susu de Londres mbota wa bateau grand frère nanga be masumu vie nengo lobaki nangai zéro bêtise na tiki nanga biloso na beta mais obeti yango déjà na lebi bêtise awate ko ba mam tika ko be c'est ma soloté na lebi bêtise awate na lebi pena makambo ne ba pexing ngo surtout femme nanga Niclette Makanda alinga mingi abino chérie nanga tika makambo sœur nanga na Bruxelles ya bea oyo alanda vie nanga aux États-Unis Jean-Charles quand on alanda aux États-Unis Jean-Charles de Castelbajac donc zéro bêtise wasiko ba kolo Londres oyo bato soba ka Londres ba ko service London pendant la moni bateau pendant solo donc Camélia Mokonzi jazz chef du gouvernement Pharaon Kasson l'action bango ba prêtre donc pendant tous ensemble donc zamenanga azala na merci beaucoup kitoko to umele to sala ngwa to luka kitoko merci camionnette mbola biso pe to pesio ba mbote ebele et puis merci vraiment na ndenge honoré biso na journée ya lelo to bo sanité lisolo eza moko bana nyonso ya Switzerland Zurich Berne Lausanne Genève journée de la femme eza semoko na Genève avec madame Sissi Ferraz binomoko boyebi masolo eza sebongo Fatima Miguel famille royale ya biso moko tobo sanité la baronne de Genève mama Tete Liengo bambote na yo merci ko la première dame de Lausanne ba parent ya Ridge Andy Luwawa un enfant pas comme les autres to moni pe bongo na Lille mama na ngai Tete Kwangu Malewa to pesi yo bambote Sabu Tanfumu bambote na yo Niclette Tanfumu Tobo Saniote. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes. Merci à Grace Kazi qui était derrière la caméra, l'homme le plus sérieux de la planète. Au revoir.